Ndiye epai nepai boye malamu okati ya manaka na biso na bino mali kambo moko ya ba manaka ye tandu ya numérika et télévision epai kani tokola musabo moto bwa biso pela moko ya bino na makambo miso tele bongo moto ya biso epai boyinga to pe ignorance bakoba kolokota di français et kwa mi epai na biso na bino na nzela manaka moye toko pese pole to pe bo moto to pe boyebi to pe connaissance epai oyo boyinga to pe ignorance ezali soni mulopwe ye oyo ya kibambi shintwa elongo ya biso pela moko ya bino naliki na bola mwete bande kolangai baba na bana ya mama epai ni pai bwana biso poso leki na angele pe na etingia na yango iso moko mwelo to kolobaka na biso na bino kaka obe na bolandi makambo yango to balabala yango ya boleki boko bikele na bayebi pensa mosala yango to balabala yango epai kani ngai na kwami pe epai kani oyo ngai na zalisami na mokolo mwelo ne yengelelo to pe butu malamu ya dimanche ya lelo to pe lendi malamu na banson baka matabiso bongo na rediffusion na makambo yango iso to komi bongo na ntaka ya makoma mya biso ya ebendeli ya manaka bomotangi na angele pe ni tingia pe na moko ya ngai ya kozala ko bisa biso mite mokonelo to ibongo na biangama na biso ya pokwa elon to pe ya mokomelo ezali bongo agwepa mumba oyo to biso na bino na kombo ya Koffi Olomide na mali kambo na biso na bino bo solo domina isato to pe très vérité ya Koffi Olomide mokolo moko agwepa ayemba kalobiete congolais alingise souffrance ya moto soki moninga akomi ko progresser ye akomi ko bota bololo to pe koina okati ya moto effortso na ngai to pe mbeba na ngai etumbu to pe kati na ngai kaka mabongisi olenge bo moto bwangai to organisation na ngai to pe ekaka obe élévation na ngai congolais alingise souffrance ya moto mama likambo ezali bongo moko ya manaka oyo ekopesa ka poli elongoli ya biso na bino tolombi tosengi na etingia na angele pe na bokebi landa biso ndeko na ngai balokole ya mondele to ba numéro ya téléphone ya affiché et pe singa no ndingisa ya kobenga pe kotuna motuna epai oyo okwami na boyinga na yango landa biso na angele les 13 vérités de Koffi Olomide na kati ya religion pe na kati ya moto na biso na bino mama ya komanda ya epai ni epai to kwami esika yango yambola kotuna motuna na tuni boni bokolongono to pe boni santé boni mosala boni libota pe boni mboka kongo ya bosomi. Merci. Santé zali bien grâce à Nzambe naza bien famille pesa malamu basango suka nazoki ezaki ya bien donc ça va. Mokolo moko yemba kalo yembo olobi Nzambe ya komona iso to pe Dieu voit tout yamba okota na bozindo ya mituna na ngai penza makasi makanisi ya loyembo wana Dieu voit tout e utaki yo epai kani pe nini etindaki yo po ete okoma loyembo wana Nzambe ya komona nyonso pe Nzambe ayebi iso. Loba makambo lokuta je sais plus en quelle année maman benganga nazaki na Paris azolela na téléphone po bato baza koloba Koffi ya Koffi Antoine mwana ya Koffi ti lelo moto apanza sango wana ayebana te amona na pete esalanga mawa mieux balelisa ngai ke balelisa mama na ngai po ya betaka miziki te ayembaka te mutema mabe wana ya moto yo ti lelo aza na molili yango espiraki nga nzembo Dieu voit tout méchanceté ya niveau wana voilà moko moso eko yemba lobiete mai ekomi ngai na mongongo kala mingi tenga na kokoma na ngai bembe mai ekomi ngai na mongongo moto yo abambaka kwa kalibanga pona ko bamba libanga eza na problème te na mbuma o etela na bona nga na kombo na ngai botika ngai na kolisa de pirlo eza ba passion mona kana kati ya mokili ezali makambo nini okuta na kana yango na kotuna mituna misato yambo na kota pensa na mali kambo nango bazotala bayebi botungisami bobetami nyoso yolobi mais ngana bengi yango persécution oyo na vie musicale onga na pona na mboka Congo na subisaka lelo na koma un peu immunisé un peu vacciné mais pas c'est ça la nga mingi tango na monaka tout autour de moi. Comment voulez-vous moto samba na tribunal pour balobaka
l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, à au fond du moto, il faut ça maintenant avant bah le bakaza coupable na makambo yo fundi. Alors comment voulez-vous dans le moment où vous en a kosamba liboso ya juge ya zuzi bango ba komino Koffi Olomide en prison à Boloko na Makala. Un exemple. Est-ce que bato wana bayi ba ke Koffi azana bana oso ba moni ba ko piquer pe crise bazana mama azana papa. Est-ce que nombre de bateaux ba vivaka na soutien à Koffi na bolingo à Koffi pour baya bandima mosala na ye bateau na se bakanisa kango parce que bitu na bango za ko nuire Koffi ala la kapongite Koffi atungisa maka Koffi asala mosala na ye akanisa bango ba moni lelo que justement na kanisa bango te na kanisa mosala elingolo baba nguna ya Koffi o bazwa ki Koffi fo ba boma ye bakate maboko bakate makolo avivakati atamola na makolo azana na pasi Nzambe kaka nde moto ayebi papa na développer le Mourinho apôtre Topé Thomas ya Dzomina Isato 13e apôtre bikambo yo bato minke bako bimisango lenge balingi bako définir yango bako lindimbola yango ndenge bako kanisa na lenge na bango iso tango bete persécution bobundisami ekozana yo butu lokola moyi na kati ya mosala ya mboka yango ya midiki yo pona ekosala olenge kani ngana zaka mona Nzambe imbaka petit frère à Jésus. Ça fait ce qui 20 ans, ce qui combien n'a eu sauté. Tant on a le apostole, 13e apostole, il y a Jésus. Il y a une logique. C'est-à-dire, nous sommes dans la famille ensemble, et là où nous sommes sautés. Oh, il y a tiens dans tembe, ils ont droit na ye. Mais ngana yebi kati na ngane ngezali. Yo somona moto na Congo makambone zo kenda bien. Bon ba moni moto malamu. Ezala na note. Bato malamu yalaka bato yo. Ba makamona bango ezo simbate. Moto so komi na mwa Mercedes. So tongi mwanda ko tuti couleur ya kitoko. Osumi ma pantalon na bien ma cravate bien. Okomika moto mabe okomika moyibi okomika ndoki. Wana eyebana. Ngana kosamba na bato wana te. Bango bamona ngane bazomona. Nzambe ayebi kati nanga. Ngamoko na yebi ndenge na ta. Bandeko na biso epai epai bobenga biso na butu lokola moyi. Moto na moto na Nzambe na ye na kati ya selfie okoyemba olenge wana moto na moto Nzambe na ye. Moto na moto na Nzambe na ye. Pe bayebaka butu lokola moyi. Banini. Omoni moto nozo tout soki ya abetili bakwa tshaka Nzambe na ngai Nzambe na ngai moto na moto lobaka Nzambe ka wana. Mais moto na moto lobaka Nzambe na ngai. Yao na lobi moto na Nzambe na ye ndenge moko na biso na tango ya to betili baku to elekeli yo to kamo loba Nzambe na yo Nzambe na ngai jamais te moto lobaka Nzambe na biso to lobaka Nzambe na bango même na français balobaka mon Dieu balobaka jamais notre Dieu eza expression yao na bi Nzambe na ye donc ndenge mutengi to lobaka omoni moto na moto tankota na chambre na ye ayibi ninga alalaka na Nzambe na ye biso ba mususu tozali o babenga bana makango c'est-à-dire bana musu baraka soka botami papa la tempete mama la tempete bakena commune bake papa pesi comme biso to botama papa zate mama ye moko ba toze belé c'est-à-dire comme le rôle Yesu toni ba de ba on a bise pas ni pas toze belé bongo mais kozala mwana makango eza nango sonité. Moi je suis comme ça, dit papa nangai azalaki marié na maman nangai te mon kolonga na botamaka. C'est tout. Mais na kaka mwana Nzambe petit frère ya Jésus. Bato mususu pino mona penya ke bon fils de Mukendi donc ye papa na pena za wana bana na maternité tinote biso ça dit na yego yeba preke papa nanga oyo akutaki mokumba na mama nanga komo na agwepa. Bato na ndenge ya lukumu bakomi obenganga bongo mais entre temps maman nanga tango azaki ye moko momi ya papa chéri ya papa apesenga kombo po aza na légitimité moko bien pour na papa nanga opesi kombo na publicité menga so otali diplôme na ngai carte na ngai passeport bani tout Koffi Olomide baloba ngo Olomide yango wana saki yango lengi kani kasi mama abotanga apesa ngai te po na botamaki vendredi 13
Kofi. Grand frère nanga Johnny Kotangi. Papa abote biso komoni agwepa. Mais Johnny komoni asiabo. Bulunga na bulunga. Ah. Oya landa biso komoni asoko. Oh. Ah. Oya landa biso komoni rifa ngandoa. Oh. Bana olanse kala ngandoa. Moko te komona ya agwepa. Voilà. Bande ko ko na biso na mikili ya poto na kati ya Kongo ya bosomi mama likambo le midi ya yemba butulo kola moyi na balo yembo na ye moko musobete nyama makasi banda kaye na sima se na mwana na ye okoko mtia tembe na nyama makasi te sokoza na sima na otole ayo ka mawaka pona mwana na ye metango amoni kaka monguna olakisa ye kaza nyama makasi omoni Kofi il faut qu'à Fali. Mon il fallait Bima, superstar à Congo. Moi on a peine à Kofi Olomide. Les autres il faut pas le Kofi na problème. Pour pas le Nzela go Bima. On le bien go peine bien. Nyama makasi ka bon na guerre. Et voilà. Le bien te koso na ba pasteur te o ko répondre bango te, bango ba yebiso, bango bazana kimia, bazwa raison na makambo na ngoyiso na kilikili. Très aime apôtre. Nayoka kiti tango tuna kinga ke naswa na te na ba pasteur. Na tuna kiyo motuna wa. Na kiyango bien te. Na tuna kiyo bango bakoloba mabepo na yo. Yuko na TVT. Te nazolo na TVT na. Kofi a commis ba FFL bon 606 marque de la bête. Ah na comprendre kiyo boyite. Pour na yoki mo pasteur te bana to bani. Mo tuna kiyo pasteur. Batei wa. Te na yoka ikombo pasteur. Sika wo yoki yango. Siko na yoki. Pasteur moko asi aya ko laksa yo brevet naé certificat naé d'originalité qui aza pasteur preuve que aza pasteur ngana na mona ngote nga pena na mona te bon siko ko samba na moto oyo aza certifié te aza avéré te c'est compliqué au moni lelo bango faut il faut ba s'en prendre des gars na Kofi Olomide pour batwani ko fongola miso et il y a des vrais pasteurs au ba komi ko dénoncer ba faux pasteurs. Le Dieu que nous servons est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un perfectionniste, ce n'est pas un paresseux. La Bible commence dans Genèse avec un Dieu qui crée. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu travailla. Nalobaka bakendaka na mwana moninga soki alali. Soki alamuki aoluka tata na ye na mama na ye. Tokosami trop. Tous qui trop distrait par les faux pasteurs. Je ne dis pas qu'il va passer tout baza faux. Mais baza 90%, 90% va passer au bana congolais. Il y a le Kouta. Il y a le Kouta. Comme quand tu vas en prison, quand tu as un problème na bateau, quand bota, quand divorcer, ça dit, quand détourner, ça dit, comportement moko. Oh, ça n'a rien à voir na moto pena sale la gana ki bonzambe. Il y a des vrais. Mais il y a trop de faux pasteurs, des menteurs. Bazo nuire Congo mboka na biso. Bazo faire croire que moto alonganda kone 7h ti 20h kaka na église na ye. Moto a travailler te. Et tant que bato ba ko travailler te, Congo nezo zonga sima. Parce que Congo pour avancer, il faut bato ba travailler, faut ba toka. Na lobby na 13e apôtre et lobby tete moto ate Bible awa aleki moto asimbi pa unaye Kongo naye na bonzambe. Omoni na monde na biso bato ba ko yima lelo mingi ya bato soit disant ba chanteur soit disant chrétien. Baza juste incapable ya wemba nzema kitoko pona basi na bango po bango tu babala. Na tuna soki un pasteur oyembeli madame na yo abotele bala oyembeli nzembo komisi ndenge biso to komisa alia batabula ba yemba batete ba wendo ba yemba Marie Loisa ba chanteur nyonso tout so oyembeli mwasi na yo mabe eza wapi lisumu nango eza wapi baza nde incapable ya kosala banzembo kitoko et concurrencer oya biso yango bamona lokwa bazwa libulu na bango ya kokota na soi-disant onga chanteur chrétien. C'est-à-dire banda ou banda ti osugisa kaka teme moko. Est-ce que nzambe so yo nzembo lokola tete bolingo e kabwani tenali au pinir tabulei. So yo Marie Loisa
solo ya wendo akotilika soko ki 12e dan c'est nanga na bote akomadu c'est incroyable. Les sous-moussous se disent que oyembeli mwana na yo oboti be na 12e dan lobi mokolo ya isambi solo mala mosunza bautu na ngai sika to akotanga likita nanga nakolinga yo aliana akoseka to akokatanga life na ebite bote noeza ya mystère natonga no imidi kongeli cheke osiko lisumu eza wapi. Tango lobi ete lelo bango bakumbi pasi okati ya bato na affaire d'état oyembaki po Congo ezala malamu po Congo kende liboso il faut Congolais à travailler. Le Congolais a commis des matins jusqu'au soir na kati ya permanence pour na kosambela et puis na pour qu'on il faut s'aimer et à contribuer pour l'avancement de l'église. C'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Avancer bon on a besoin de kende liboso. Parce que ce que tu travailles tu dois avancer gâté. Tu avancer gâté. Bati pona fo au monde a bon place parce sambela salle d'exhibition et comment ah quoi si moto na nzela ah bon ça dit les aliments et puis ngai sincèrement avec tout le respect nazana grief contre mokonzi mboka na biso autorité mboka na biso pona makambo comment est-ce que baza ko tolérer yango ko sambela li problème ya exhibitionnisme était kutambolo ezali au tout à tolo c'est-à-dire na nzela ganga ka bato balala pongite pour non il faut l'état na biso itala nano makambo yo ba yibi ba contrefacteur baza trop na makambo ya soi-disant ya ba pasteur trop c'est trop. Il faut que Congo ait avancé grâce na musala grâce na maboko grâce na kotoka ya bana na yeba congolais oizoli kana lelo eza mabe parce que mboka iko avancer te na ebité soki na lobango na langue nini na tonalité nini mais zo salanga pasi zo salanga congolais mawa lokuta eko dominer mboka ndenge wana te lokuta eko dominer na mboka ndenge wana te. Ce qui passe à Mboka et comme n'engé comme Iboelelo et Kofilomide ezali source na yango ezali religion na katia. Ce qui bateau ba 1000 ba na l'église 1000 personnes. Ba vandi de 7h ti 18h. Ce qui bateau na ba vandaki ata de 8h ti 15h na bilanga. Na nzela ba Kongwawa. To ga avancer te. Et comme aller mususo pondo zo mona na te. Bamilo le mot les au pondu ezomona na société pondu ezomona to soma pondu pas chinois et pas ba français pondu ezomona na té mais bato ba vani l'église oh ça dit je ne sais pas na sina tuna ki pe na tuni lelo na numérique ya kibambi shintoa botangi nga problème moko ya Congo oyo prière et c'est réglé. Je dis bien batanga nga problème moko o ezalaki ke ezaki boye prière ye baloli yango boye moko to mabulu na banzela to ba courant to ba mai to ba salaire bateau to ba bana crise to ba to transport problème moko oyo prière c'est réglé na Congo moko depuis le temps que to la la sous pongité tango wendo ay ko yemba ba Kale Jeff ba Viro Chero ba Luambo ba Pepe Kale ba makambo ito mo lelo yo ba chanteur chrétien zalaka te ezalaki te bino mona ngo étranger te mais nzambe azalaki kaka nzambe azalaki kaka nalinga na kutana na ba soda chrétien ba policier chrétien ça dit ba policier ba sambela te ba soda ba sambela te ba taximan chrétien peintre chrétien ba maçon chrétien bazala ba avocat chrétien ba docteur chrétien ba chrétien docteur ba ali c'est-à-dire ba chrétien ba kula mais ba ça manga soda ba ali mais ba yaka na ngote ke non biso ba soda chrétien c'est-à-dire non ba ça soda na sambelaka dans la concentration dans le recueillement dans le sérieux. Voilà. Le loyo. Bamuso bakamo Kofi a invité 13e apôtre. Et alors
na la kisi qui n'a capable de ça la chanson ya thème mosusu ya thème wana et bah ça le festival à banzimbo wana nga pena ya koyemba 13e apôtre total na lobi e bandela nzimbo wana oya kobina te azamo Kristo te oya kobina te azamo na nzambe te on a yemba ki na studio na nzembe bimaki te na yebaki te ke koma na 2 millions de nzamba yoki Christ batelemi alobi na babana na yetu na kati na bango mona na nga oyo mais démonstration koleka wana eza wapi lelo ba komo loba ba Nigérien ba leki musique ya Congo ba Ivoirien mais ba Nigérien o ba leki biso ata moko aza chanteur chrétien te baka ba chanteur point ba ki na rapé église mais ba ya tout à toloté ba sala musala na bango ba bomaka te ba yibaka te ndeka Koffi Olomide ndeka Fally ndeka Ferré ndeka Fabregas ndeka Wera ndeka ka na oya bosa na ba musu chala mwana tout ça ça dit zala chrétien mais sala musala na yo voilà koya ko bomba biso ma toité ngai soldat chrétien chauffeur chrétien président de la République chrétien président de la République ça semble la gâter aya gâter que ngai président chrétien donc des années ningi wana na yembi kaka une chanson parmi les autres na oyi mama vanga na oyi mama prenga na oyi pesa sikoma na yembi kaka nzimbo kaka na tika kaka mwa mayele na sangisi kaka na yembi kaka oya osepela sepela osepela pete moto nous autres obligé à se faire un costume la tité quand même madame no sepela inango le mso petit sœur na e a sepela inango te ezalaka bongo et en Amérique télévision mon conseil machine toi na makambo dengo iso Koffi Olomide papa na Del Pirlo Mourinho na papa bana belé bana tout ya mokili bana na tanga te na bani na liboso te tango te c'est la 4e fois ozo suka kana Del Pirlo 5e Sols boy problème papa bana na ye bon Koffi Olomide papa bana ye voilà question la ngala tuni mosusu ya koloba ete osali papa ya bana tango ali kotambola libanda ya Congo par rapport ya ndenge mboka ekomi lelo osali analyse oké na bosindo yango kobete mokonzi ya mboka bakotika ecclesia religion nde ekomi mboka lelo oyo publicité ya masanga butu lokola mwe na télévision na ba internet congolais ko vendre na ba couloir mosusu partout ekomi na ba bar consommation ya masanga avenir ya mboka lobi par rapport na yo papa ya banibeli pour makambo na bandi ko lobanga ta 4 5 6 ans yango eza mawa totambola tokenda na bapoto ba mi continue biso tout bakenda na poto bar moko te fungwamaka 24 heures sur 24 na mokili règlement ya laka okufungula de 17 heures à 23 heures bato bakola la pongi po bakina mosala heure nini soki bar na eza 6 heures tous les jours du lundi au lundi règlement ezate pour fungula bar fungula terrasse apparemment komaka sozuka mbongo osoma bakiti ofunguli nayo eza mawa ngana ko loba te ngana ko pesa bango tolite mais c'est triste mais bato bakina poto tout le monde le loi ke poto de azongi mais comment tata moko grand frère moko akomona leki na ya 11 ans na 20 heures ki tambola na nzela eza mentalité c'est terrible bano bazaka na boulevard awa bazalaka bazali pe bazalaka c'est-à-dire on dirait ba mikonzo baleka peka wana ba monaka bango te eza normal te soni na bapaya permo oli basala ba monument ya boye bako zata mbongo wana basala ta atelier moko boye ba maison pour bana ba yikola tam qui peintre na chaque commune batongi moi c'est-à-dire obligatoire à likota kuna yekola kaka bato ba yibi qui peintre ki ba maso bazola ka bango bala ka taler kuna je ne sais pas na imité sur na lo bandenge ni makambo zolo bazadi biso to kinda ba Zambie ba nini ba Bidjan ba c'est mawa ezali mawa na 13e apôtre ezala nzembo moko te oyembi en dehors ya oyemba ka loyembo moko bana bazebola oyemba yango tuyise bana zebola moko moso ebaka likambo ya ba enfant de la rue
oyemba loyembo wana pour ko conscientiser moral ya bano ba bwakami batikami ba yuko se prendre en charge bango moko très ma porte kanisi bango te ti ndi moko za ona to yemina vie foloko comme na mwana na bi mwana tika kolala la muka po biloko tozo lota na ndoto e kosila so continuer ka kolala fo la muka okino bunda po yo pozwa ndambo na yo yo kanze mwana comme na mwana akanisi yango iso kaka pana pasi ya abandonnement ya bana na balabala o ba komi bomba retardement libanda ba chege partout le kana motuka ba ko repérer mituka ya moto iso na kati ya balabala to pe nini mosusu oyo bakisa na kati ya pasi ya motema na yo bon omoni na tafuka no parenthèse omoni bato balobela kaka ba train oyo eza na retard ba avion oyo eyete et ba avion ekomaki ba train oyo yaki memeki bato balobela kango te na ina loba nini bato balobelaka kaka biloko balete oyo bakoki kosomba te po balia mais biloko baliaki po baliaka poso mutu azoloba seki aliaki ata ya 3 jours mais aliaki wana balobelaka ngo te omoni ngai kofi oyo bafutanga na moto mbongo te nayeba nzembo affaire d'état nzembo wana ata lelo oyo soki otie yango bato bakoningana c'est-à-dire bato bango moko balingaka ba mosisi banini après oh boyena kamata nzembo affaire d'état tia yango bato bayoka na yimba yango des années les attaques que basangisi biso bafuti biso mbongo franc congolais te nga moko patriotisme kanga mutu na yimba nzembo Congo mon amour on a lobaki ba conseiller bo pesa catholique pour l'intérêt ba poste na bino mais pour l'intérêt à peuple on a lobaki que soko lingaka Congo il faut respecter ba institution ali présidence parlement peuple j'en oublie les constitutions tout ça ce sont les institutions na biso mboka Koffi Olomide moto yemba yango Koffi Olomide moto yembi bana zebola on a lobaki que bana oyo bandima batambola makolo ngulu na zelo ya moto pona okenda l'école po bazaika na posa bakoma bato ngape moto kana yembaki ngape moto kwa ona yembaki balabala nzeleza molai ya kokome payoza besoin na yezebele ba moyen très limité kasi tokolemba te tokolukisa yo partout tolembi ko vivre sans toi bomengo mboka na yo nini bomengo couleur na yo nini tango tolela keske oyo kaka bana ya balabala mopao mokonzi samela bana bayo balabala etika kozala ya bango lopango nga moto na yemba bato wana bamonaka wana te bamona kaka baklipe ni bafia minene wana moto asalaka bango ezanga te eza kibambi shintwa te eza nzambe grand prêtre nkolo moto asalaka bango moto asalaka bafi wana nao ya milai nao ya mike nao ya pembe na ya mundu tango na besoin sala clip ya mona bango siko bayaka koluka musala po tofutaka bango balinga pe bamona bango le musupe kolukele libala le musupe ko akeluka yo moto sala clip ya kitoko wana mais ekomelanga ngambo ono yeka no soki bafi ya minene balinga bamona bango po bayebi ke ba congolais balinga bafi ya minene problème ya Koffi eza wapi mais il faut la maman bana langa nika mwasika ya normal kitoko makasi mais normal voilà moni bablogo lobi oyo ya bana ba papa ou batika bana bango bakenda na nzela bayibilo basalaka ce sont des irresponsables et il y a moyen de les sanctionner durement par la loi bakamatika mwana ndako na bino ezaka wapi amemi bango malema ti nazalaka bakangi tata na mama wana bakena ye ata moi 2 semaines il y a prison. Écoutez, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a dissuadé Batou, exacté. C'est-à-dire que Mouta Banga Osali Kamomabe, exacté. Pour le moment. Voilà. Dans l'air à l'école, au bas, dans la classe, dans l'Allemagne, en France, mais dans 9h, 10h, dans Nzela. Mais il y a un problème, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème, parents na poto so mona ki classe était mais ça problème eloko lokola ba na classe eza kuti to comment développer pour d'abord to comment développer faut battre à la base tanga il faut enseignement il faut éducation il là le programme ya malonga
mais awa sokuta na ministre d'enseignement azana ba voiture na ye aza bien mais bana na ba butu ba nini donc ba tambola na bango na ba terrasse na bandala ba okomona bana mike ba 16 17 ans tout ça je sais pas bon ngana bi musala nyuso je n'ai pas le monopole ya ba solution makamu mais na ça ba constat ngai moko ne na boye na koka na ngana nyonso te na mingi oui mais na nyonso moto monene tomoni Yusundu oyo yemba na elo yemba botika otanga ka za moto monene otanga kaka Yusundu nga zawana ko c'est mon ami azapeka moto azala ba moment na yo mai na missionné tangaka azala moment na yo pas na souci o ya regrettaka o azaka pena désarroi azaka ka moto et puis Yusundu rango l'état mboka na ye tiaka ye maboko na ba crédit na makambi belebele ngati na zaboye moto moko ya kubima walo bakasa pesa kofi crédit ata ya $10,000 na Congo na biso yeboye. C'est-à-dire on ne sait pas soutenir les initiatives. Na seli kofi central na bina ba aider ba jeunes musiciens na tonginda ko wana na Osho 62A. On va besoin benga Saint James Hall. Ba yiko buka ngona bato oyo ngana ebiti na te. Ba yiko bamba mabanga ko pasola ko buka. Oyebi l'histoire wana te. Basunga ngana nani? Timo kona ilo? C'est-à-dire biso neti ngala lia so ba pesa ngata crédit na tongata atelimbo ya oyo tsabana peinture na osepela mingi. To ya maçonnerie bana ba yoyo la maçonnerie comme ça ba chômeur ba diminuer. Et on sala bien mais nani o sala yango? Nani? Voilà, mais ils sont dit botangaka baza aidé par ba français d'abord Sénégal, Côte d'Ivoire, ils ont ba pays mo comme le ba France, ba idaka bango. Yango mona bango ba magique système ba legana ba TV5 ba nini. Biso ba oyo rien, ba belge ba kibagate. Biso moko tout na chacun d'entre nous. La journée lelo na sala ki nini pona ko bongisa Congo na mentalité na ngana bizaleli nanga. Na sala ki nini? Est-ce que na encourage ki délinquance c'était? Au moins tant au moni mwana ye bana muso fena benga bana batu muso bana boulevard apena na ba 40 ans. Donc mutu pena ko sala pena kiti abugi boîte asali pena kiti balakini basala ba kiti asali pe kiti mutu avandi. Mais ça on a vie vraiment on équipe bango na makamu noso vie tikanga boité azolanda yo pour 2000 francs 3000 francs. Pourquoi pas kanga mo ibini tala pété mon nengo zali tu es capable ya otonga attaque kotonga mire luka moyen oye ko lata ko pas la couleur na mire ko sala ta chaussure qui n'est pas taille moi l'action ni basala ka kotonga chemise ba misala ezali belé na yembi yango na nzembo wana ya mwana okozala ta cameraman lokola leki na yo wazo filmer ngai mwana na yo. Donc au lieu d'encourager le mal alors non ngai po grand prêtre boyembelanga leki batu ba pour na pesa bino $100 bukaboli 1000 francs au lobby na non tamola bien salam sala voilà. Donc il faut pas encourager le mal. Papa ya bana ebele wazana mawa ya bana bade ko badi ko sebe ipai ni pai bolandi biso to ko kina suka participer bolo ya Koffi Olomide to zuye na figure oyo to kanisa kate mbala mosusu biso na bino. Miki Koffi Olomide ça ka compliqué. Koffi Olomide ka lo bagabe ko bongo bola boy. Le to comprendre biso na bino to suri bozindo o ezali bongo pe bwania souci pasi ya Koffi Olomide moko na lobi. Papa to kabwa inayo to komi pensa na suka ya kotika yo okoyebisa bandeko nini pesa bango merci mais nazongi saka toujours grâce gloire nyonso tuna nkolo pona bango nanga soki nkolo atiaki loboko te na ngena na sala kanzembo te bango babinaka te bakena kosomba 13e apôtre baboya pirate yango basomba yango bayoka eza album nanga ya suka album de chansons inédites ya suka eza vraiment kitoko lelo yo ebani moto nyonso ayoki yango oya boyi azate bateme nyonso eza na kati o nzambe 13e apôtre mokili mobimba simba mandalala mwana na nzambe akumama alleluya voilà eza na kati wana olingi nzema malembe okuta kofi conforme yali olingi banzema bolingo wana nde
reyo ya Koffi Olomide oko sepesa di batu bazo koka kopona te ti lelo moto ala kibiso nzembo leki baninga azate elo na osenga na bandeko na ngai eza ordre te eza dictature te tout ça l'effort ensemble tout pesa lokuta mo Congo tout ça l'effort tous ensemble motema mabe et mon abiso méchant que to lingaka yete pour lelo ndenge yali to panza na biso garde motema mabe liboso ça dit pourquoi on ndima congolais ils a problème on dirait batinde tonga soza comme yo moko so on ndimi moninga za mabe te motema mabe to tika ça dit tout le monde a kaka nzala ya lelo tout le monde a pas intérêt à Congo pour longtemps. Les gens qui ont contrôlé la basaki ya bato na douane. Quand on a dit oh les gars na yoka pesa biso ya biso te. Contrôler ye ato moni azana bambongo ata azongenga. Sala ka musana yo zila kaka salaire yo moko ponela ki musala bato balobaki no ki ba no futa yo 2 francs ondimaki. Yo moko ondimaki. Motema mabe, motema lokoso. Motema lokuta motema ya koboya kaka motema yoluka kaka pasi ya moninga bato babima lelo pona internet ko dessiner bato ko kosa ko déformer ko truquer ba tricage ça dit pona nini pasi ya moninga ko zala kaka esengo na yo pona nini maya miso ya moninga ikozala motoki na yo bimaka na fête soko moto abinya sepeli pona nini to luka nini biso ba congolais to komi ebele o to komi koloba soki c'était à refaire na on dit jamais na bima congolais to komi belé oui nous sommes beaucoup les déçus il y a mentalité na biso comme la religion to longwa na pongi il faut tout se faire violence il faut tout sutuka to toka to zoka pota na maboko pona mosala non ce n'est pas quand ya ko lobaka na ba terrasse on va liboso lupango groupe autal ça dit bato 300 batala TV moko bata match Real contre Barcelone Matoni mingi bandeko balandi tokabwani longo na Koffi Olomide papa ya bana na lwengi so oyo biso na bino mama likambo ezali penda très spécial longo ya biso botali pe bolandi biso na angele pe na bokabwani biso bato mikonzi ya mboka oyo ngana tindeli bango disque ba sepeli nakotanga kombo te OK dit c'est ce qui a continué na voiture na ile ba démarrer quand Koffi abandi boyima omona ka mongongo asindi bimi baze belé yo omoni moto moko ndenge biso tovandi boye bato moko misato bakoti baye biso bato toyibaka te toye elingi koloba nini ke biso oyo nde toyibaka bao bayibala bango omoni ntango totelemi boye mpo so natiaki nga elingi aluka polémique apamba eloni lakisi eki na mosana ya journaliste aservaka nzambe te bato bajuge na oyo tosolobi merci beaucoup voilà batoni mingi